mbote lisusu bandeko nangana bandeko oyangai esengweza ya biso pamba te mokolo yango ye mokolo ya nini ya ko découvrir c'est quoi RDC Monde mokolo ya nini ya koyeba Pauline Lumumba ngo azalaka ndenge nini biso na bino tokoyeba toko découvrir ye parce que nga pena na mona mama Pauline te asatindela kinga photo atindelinga ka mikolo bo te mama Pauline RDC Monde ezanini ezana objectif nini mission nango ezanini est-ce que muto akozwa mbongo akeko sala makambo misusu un compte sécurisant un compte blindé to compte ya lokuta boko découvrir yango RDC Monde kaka boy bokomona ndenge nini staff bayaki mais bokomona bango nyonso te po ma sœur José Chituka azalaki te azalaki empêché papa Pierrot Ngadi azalaki empêché maman Blandi Dine Maleko Kleber bon rétablissement azalaki te Ans wana Suisse Congolais bande komisusu bayaki te bazaki na mo empêchement bokomona arrivé na bango discours na réunion ya liboso ndenge RDC Monde ezo komiseka batu famille batu wana bokomona mbala liboso bamona na même na mama Pauline ezaka owana bakomaki kotuna na olati ndenge nini pour la République à partir de $10 seulement pour mboka na yo kozala indépendant olingaka Congo kotia mwa musolo sanda yango esiliti mikolo oyo otie combien ko signer ordre permanent merci na ndeko moko abengaki na Lubumbashi mama Pauline batindelinga $10 et pas ndeko moko na Lubumbashi pour que natia na compte ya RDC Monde lokola ye kuna zana possibilité te yango atindi na maboko nanga boko découvrir yango mais avant to tela bino mama Pauline Lumumba bandeko bobo sanate kokota na deuxième compte YouTube na biso mwana kololo pango parce que ba secret zape kuna ebeli ouais mais il faut to ebisa bino que lelo na Kinshasa sangwe kobeta meza liste ya ba électeur oyo ba affiché mais José Makila Soumanda na Gemena séjour ezalaki malamu te meeting na ezalaki perturbé télévision akendaki ko inaugurer télévision numérique yaye a inaugurer yango lisusu te parce que libanga tatu Pierre oyo babenga kana mbujimai kuna makambo bazo reprocher José Makila nini que aboyaki empêchaki délégation ya MSC kende na Gemena parce que yaza mokonzi ya transport et voie de communication talaka bana bangala kuna blague te batu bazoki tout perturbé batu misusu bakangami donc opesi mbwa boyi omoni mutu na veste azobanda mangu le peuple a ses obligations tokoze la retour ya José Makila soki andimi accordé biso interview totuna ye ndenge nini akeko pakata mbangu na Gemena est-ce que bandiko balukela ye compliqué ce n'est pas le débat aujourd'hui tokoya kobeta masolo mususu parce que lelo spécial RDC Monde Pauline Lumumba boko découvrir mama Perpétie autaki Londres mama Tina autaki Norvège monsieur Labé autaki Allemagne papa Adrien autaki France si je ne m'abuse pas ndeko ya JBK je pense à Salela Kibiso web site web ya RDC Monde autaki Belgique donc bato bazandengo wana ba constituer famille l'arrivée tozawan
Mbote mingi papa. Kombo nanga Tina Nkongolo. Leki malamu mingi. En principe nayaki po na RDC Monde. Nayaki po tosala rencontre na biso ya liboso. To solola, to yebana, to kutana, yango nayaki. Toko continue boye toza nanu na aéroport tozozela batu mosusu mama perpétuelle akomi sikoyo auti Londres tozozela monsieur Labe azouta Allemagne donc boye toza na aéroport ambiance ya kozala na kati ya famille biso nyonso tokutani tozosepela makasi wana bokolanda biso lisusu lobi nde tokozala na réunion ya munene sur RDC Monde. Kombo nanga eza Abe Patrice Panzaka Bwende na fandaka na Allemagne na tanga na Allemagne na salaka pe na Allemagne bona ye awa pona eloko to bandi RDC Monde toye kokutana na bandeko poto tia makanisi ensemble poto yeba ndenge nini toko salisa mboka na biso ndenge nini toko tambola na eloko oyo to bandi sikoyo pona réunion à lobby il faut to solola to yeba ndenge nini tokotambola mutu nini ya kosala eloko nini et puis ndenge toko pesa mwa message na biso na monde mobimba surtout na bandeko na biso ba congolais po bayeba ke eloko ebandi sikoyo eloko moko ekoyede batu nyonso na mboka na biso et puis nyonso wana tozosala yango kaka mpona bolingo ya nani ya mboka mutu akozwa awa mbongo aza te ata mutu moko te nyonso tokosalelaka mboka na biso Congo. Tengana se présenter papa Adrien communément babenganga Adrien Modrigo et voilà. Ouais, toyaki awa po toza na masolo na RDC Monde oyo ezali structure esalami mpona bana ya RDC Congo. Yango wana toye na masolo na tina ya RDC Monde. Merci beaucoup et puis merci ndenge boyambi biso kitoko. On se déplace pour la République. Batu basala ba déplacement pour na ba faire na bango. Mais mutu akati musala azo se déplacer pour na Congo. Tala ba responsable. Yozo mone longi ya lokuta wana na bilonyo ane. Ozo mone longi aventure. On a manqué d'être là, compte tenu à ma condition. La réunion, RDC Monde des Anines, et Bandaki Nengenin,
Maman Pauline Lumumba. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes ici à Genève, en Suisse, où nous voulons assister à la sortie officielle de l'association RDC Monde. Donc nous sommes ici dans cette salle où Madame Pauline Lumumba, qui est la présidente de cette association, nous parlera des objectifs de l'association, aussi des critères de participation ou des contributions de membres pour cette association. Nous allons l'écouter avec son discours, dans son discours, excusez-moi. Ensuite, nous lui poserons des questions. Madame Lumumba a bien voulu répondre à nos questions. On va l'écouter et puis on se revoit tout de suite après. Je m'appelle Sudan Pauline Lumumba, Nyaondo. Mère de 3 garçons, mariée à M. Peki Mabanza, 28 ans de mariage et 35 ans à Genève. Est-ce que Nana Banda Masulu ya RDC Monde, to banda ki wapi, to komi wapi, ndeko Eliezer, et to kende wapi. RDC Monde, c'est une association non lucrative. Ça veut dire apolitique. Et puis le but pour l'RDC Monde, ça veut dire pour réaliser des grands projets grâce aux contributions des Congolais du monde entier et pour devenir autonome financièrement. Ça veut dire la main qui donne, domine. Alors, ma solo à RDC Monde de Vanda Kiwapi. Et il y avait un jour, je vais me répéter encore parce qu'il y a des Eliezer Abeda qui m'a solo yango. Mais avant de ma solo, je ne suis pas seul à la table et à l'élo. Nana Bapaya, Oba Uti Musika, Bazali Awa, Baïkota Labisu Awa. Il y a un staff, il y a RDC Monde. Il y a Mama Tina Congolo, Azali Awa, Aouti Norvège. Mama Tina Otam, voilà. Hôtel Mamat Monayo, voilà, notre maman Tina Congolo. Et puis il y a maman Perpétue, à Outil Londres. Maman Perpétue, hôtel, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et puis il y a Monsieur l'abbé Patrice, à Outil Allemagne. Monsieur l'abbé, merci. Et puis il y a papa Adrien. Banana à Outi Paris. Merci. Donc, je voulais dire que parce que c'est une occupation, la période déjà la période de vacances. Ma candidature est qu'elle bosse pas na bango, mais na bossani mutumoko parce que abanda côté moko na baningate. Mais c'est JB Azalia Azalaka na Genève. Tellement papa JB. Na Lausanne. Bon. Et en gros, lobby lisusu ke baninga musu baya quitté parce que bazala quitté et to yana mopaya munene we asali staff na bisoyo site internet ezali papa JPK auti Bruxelles et puis na kosukisa na mobali oyanga ya motema chéri monsieur Mabanza Peki hotel mona hotel mité oki moi soni et on a continué sur Koyo, l'isolo RDC Monde. Et puis papa JPK, Azalia, madame avec les enfants. Salimons à passage, on a gêné pour les vacances. Et puis, on a quitté le site internet. Il fallait passer. Tout va papa Nandako. Comme on dit, le site internet, c'est comme la chaîne à télé. Tout ça qui n'a papa, tout va qui à tes chaînes à Kinshasa parce que mon thème à la biso nous tous allés à tout la Congo na biso. Et ndeko Eliezer azalaki une émission. Et na moni azalaki na ye na yebi na landaka ye souvent te ndeko Eliezer. Na landaka ye te papa mutaza ko landa ye liboso mais mukolo wana ezalaki très important à lobi. Bon lokola na mboka musuku suku ezali total anani makambezeli kana mboka inatali ndeko Eliezer azoloba la diaspora congolaise bo s'organiser bino bozali banda ya mboka bo tiaka 1 franc ou $1 to tiaka na caisse moko poto kwa kotonga mboka na biso. Donc ta on a yoki boye
nayoki makila vraiment eningani. Je me suis dit mais c'est pas possible. Pour ça na ngana mikolo nyonso na kanisaka ete lolenge ni na sala pona ko sunga mboka nga. Et puis est tombé na ndimaki yango te pona lobaki ete na mboka oyo yanga ya Congo likambo ebimeli wapi na ndimaki yango te nazaki vraiment agité mokolo yango. Et puis na collègue na ngaya musala aza éthiopienne, ça fait 18 ans depuis na yebiye ba contribuer pona mboka na bango. Donc nazaki na doute te ya kosala likambo on asalaki directement sans hésiter na tuni mobile oyo yanga. Papa bana chérie na sala nini? Alobi problème ezate benga ndeko Eliezer. Alors tango ya lobi bongo na zu téléphone na bengi ndeko Eliezer. Bonjour ndeko Eliezer nga nazo benga wana Genève. Kombo na ngai Pauline Lumumba na sana Genève. Ah bonjour maman Pauline. Olingi nini ngabi na bengi yo pona moni message oyo pesi que les Congolais ou bazana diaspora bino nyonso to sanga na biso nyonso elongo to tiaka $1 foto ka kosala misana na kati ya mboka na biso ndenge na wuto lo basikoyo. C'est pour vraiment réaliser des grands projets, être autonome financièrement, être libre en fait. Alors à l'obi bossa la ka bon maman Pauline tant on a yoki boyenga tout excité na keti na likelemba nanga le même jour na lobi ya bato ali kelemba ba ko mieba bato ya Genève na nanga na likelemba le même jour na yebisi bango bandeko na moni message moko wuti ki sa sande ko Eliezer alo boyeba kande ko Eliezer ah mwana kololo pango to yebiye. Donc na lobi alobi to tiaka $1 to ka kosala misala na kati ya mboka na biso na bandi na balabala nga moko sona kutana na Congolais moko na Genève na bandi ko yebisa ye ndenge nini est-ce que oyoki message ande ko Eliezer o na landa ka yete mususu oui na yokaki ngabi to tiaka $1 to ka kosala misala na kati ya mboka na biso ba mususu ba pesa kinga ba $1 ango ba mususu ba pesa kinga ba francs suisses ango mais na ye kotala nga habité boye sona bandi boye pe bato pe ba ukanisa peut-être na potia mbongo ngo pe na limbenga nanga siko to sa makambo structure ya malonga na tuni papa to kosala ndenge ni alobi no benga ye lisusu la bengi ndeko Eliezer na yokaki malamu te olobi nini alobi mama Pauline boyo kana bino nyonso kuna na diaspora botiaka $1 to sala misala pona mboka na biso ya social eza politique te na insister comme na lobaki na liboso ezali association non lucrative et puis après nga lobi likambo ya malunga ndi na zongi lisusu sima baninga bapesi nga $10 10 francs suisses 10 francs ekokaki $100 na zwi yango mbala liboso na bato ya likelemba na nga na tindeli ye na Kisasa tango na tinaki na Kisasa ndeko Eliezer abenga mama Pauline na nina tuna yo boye lokolo ovandaka na Genève olingi napesa kombo na yo na telefone na yo po ba diaspora ya kuna boyoka na bino kuna botiaka $1 nga bizela na tuna papa na tuni papa le bino problème ezate apesa na ye numéro ya téléphone après na pesi numéro de makambo ebandaki que la diaspora congolaise ba ko benga tout temps na ndako et demaraki ndenge wana lobi ko tinda mbongo awa te bosalela ka kuna yango tokendeki toki malembe na papa il y a des avocats qui sont à Genève tokendeki pa ba avocat to exposer problème pas ya maître Jean-Jacques Martin aza baro à Genève aza l'équipe ya bato avocat basalaka na bango et maître François et ils étaient à deux tokena papa to exposer problème toza ba diaspora congolaise tozali awa menga nazo représenter bango na ye awa ezali kanisi moko ezako tungisa bomo inanga depuis longtemps mais la moni journaliste politique au babengi Eliezer Tambwe a pesi message oyo j'aimerais bien na sala quelque chose pour na mboka nanga balobi olingo sala nini ye pe alobi nini ye azalaka nani nga lobi ngai na yebi ye peza mozindo te na yebi kaza journaliste politique mais yo siko olingo sala nini est-ce que ozana ba attache moko na Congo kuna nga lobi te na attache moko ya Congo na politique te mais na moni collègue na nga sala ça fait des années ba sala ka en Éthiopie na moni le côté ko pekisa biso pe ba congolais tout sala ngote et puis likamba ngo humanitaire eza social et politique te balobi tomoni sikoyo yo lingo banda boy faut ça ba démarche de bato ba bandelaka ba avocat ba pesinga ba non on va regarder d'abord yo la personne de Pauline Lumumba identité na yo comment tu vis ici en Europe to benga yo après ba sali otala casier judiciaire nanga otala sona na zana ba poursuite wana mboko na vandi awa otala lisusu ngana papa soki tozali
na banyongo parce que omoni kovanda na poto okozala na esengo mais bapako ya leta ya awa foto futaka pe yango donc batali côté wana ke côté wana nyonso malamu basepeli mais balobi sikoyo biso pe tomoni côté o ça va mais ye moto aza na kisasa est-ce que azosala politique okosi biso quoi j'ai dit non nakosi te aza journaliste politique soki bolingi bosala bakete po babe ata kuto lobi te biso moko tokosala basalaki akete vraiment je vous dis c'était pas facile pour Ndeko Eliezer ngape na signalaki pe yete bango basali bakete na bango pona bamboko toza na poto bino nyonso boyebi awa na poto eloko nyonso basaka bakete babangaki na bango bakanisaki yete peut-être nto sala eloko etali peut-être rébellion pour na mboka peut-être nto sala sikosoma ba minduki na lobité makambo wana ezalité ezali kamboka ya social ezali kambo etali ba minduki te to rébellion te ba lobito moni yango oto ba dossier na yo pesa biso temps bazwaki presque 1 mois pona ko sala ba quête sur Ndeko Eliezer Tambwe parce que ye muta yaki ni idée comme ngai na attache moko na politique moko na kisasa te bakanisi peut-être ye ana attache kuna na kisasa basalaki yango puis bakomaki na suka ana eloko moko te na kati yango bayako benga biso bon lokola tosali akete mpona Eliezer Tambwe na Kinshasa problème ezate mais il faut étudier ba dossier mosusu alors eumeli ezwi presque 6 mois na ba démarche wana lelo bakobenga tokei tozongi bamituna et nazana mawa mingi na loba lelo na esengo en même temps parce que niveau na komaki na ba démarche parce que tosali na ba banque ba réponse l'air mususu lelo ça va l'air mususu ça va pas total aboye bino moko boyebi yango très bien que na ba mboka oya biso ya poto mikolo surtout l'année passée 2017 il s'est passé beaucoup de problèmes à na poto il y avait des attaquants na Paris il y avait en France il y avait à Belgique il y avait en Angleterre il y avait en Allemagne même en États-Unis d'Amérique donc pour na bango bazaki na kobanga mais bato yo balimba sala likambo nini alors il fallait qu'on pese bango temps batali ba côté wana nyonso problème moko ezala quitté et puis après balobi pesa susu biso temps to kobenga yo lisusu c'était kokende kozonga mais là on a koloba lisusu sikoyo soki na kia musika na ya kobosana ngai lelo na remercier ba congolais nyonso o ba na mokili mobimba ba oyo to échangeaki beaucoup d'abord parce que soki na lobi ba oyo wana ba ko se reconnaître parce que tant on Ndeko Eliezer apesi mibeko wana que na pesi bino numéro ya téléphone ya maman Pauline Lumumba na Genève bon contacter j'ai eu vraiment un appel ebele parce que 8000 congolais ba benganga na o baza ko benga na Kinshasa na mboka na biso na o bazali partout même en Israël partout ba mboka msusu que j'étais étonné que ba congolais bazalaka siko ezalaki vraiment tout le monde téléphoné baza ko benga po bayeba makambo nini maman Pauline et tozalaki na bango elongo tosololi elongo to changer na bango elongo il n'a pas si bien lelo boza beto de ciel bozali beto na ngai ba congolais ya monde entier yango oti staff o bazali yao no bazana libanda musika na tindeli bino ba bizo belé sika bozali parce que vous allez tout le temps semaine par semaine mois par mois pour na ko encourager nga na ba prière na ko sunganga na ko motiver nga que faut pas lâcher l'histoire et ça là kinga esengo makasi je me suis dit bon nazanga mon côté ba congolais au bazana monde entier na pesi bino merci et belé pour vous allez ki nanga elongo na ba démarche na ko bosana te mais ya mutoyo à permettre ki makambo isalema na ko bosana été pour na lobaki été na pesa ki pe laka ke mukolo na kozwa micro na nga na maboko ouais na kutato ya munene nai c'est le bon Dieu ouais excusez nga les émotions ezalaki kolo le bon Dieu le créateur de l'univers le Dieu de mon père pardon parce que tant que ça la makambo na vie na biso to bosa na kaka nzamba azali kolo tant on repesa makambo nyonso maboko na ye ya kotambusa kayo akende ki na elongo
ba démarche wana tozako kendenga na papa et na ba congolaise bazako benga partout pour na encourager nga na ba prière na nzambe nanga bato bomoni awa ba staff bazali awa na o bazali te baninga na so ba yete pour tozali 13 na staff bazako benga butu moi pour na encourager nga tout le temps et tant au mona na ko vana na mutu 20 minutes 30 minutes boy bananga inazali awa tala ba réponse tala ndenge nini et puis balemba kinga été mais l'air moko na mobile nanga na koyebisa ye ba souci nazaki nango na makambo RDC monde ngabi ikambo to bani nango chéri ekozala ndenge nini soki bandimi awa te na pesi promesse ebele na ba congolais na binga tout moi pona likambo papa alobi tout va se faire ensemble donc na pas la confiance ko partout na baninga nanga ba congolais à monde entier na ba prière na bato ya staff mais ezako kokaka te ngala kina kobanga mwa moke mais la monaki était ngai na koloba sikoyo kenga nazali la nièce de Patrice Emery Lumumba. Et puis mon père fut pasteur d'une église protestante méthodiste. Donc il y a zakoloba na biso toujours ke bana nanga na tango bozala na likambo ya pasi na vie na bino okende ke pa nzambe. Papa koloba baninga ya staff bakoloba mais ezako kokaka te. Omonaka mukolo moko ndekeleza zo sa de mission maman Pauline omona l'air moko azogangela ngape na Kisasa. Parce que je pensais que la solution, il faut que tu aies mais na yeko kanisa maluba ya papa oyanga akufaza la kasusute ina keina libolongo ngabi kolo na ye liboso na yo Kongo oyo yo mtopsaki biso mboka oyo sunga biso sunga ngai nazwi décision na groupe tozali tokende liboso et chaque fois nazako prier nazako zwa paix nazako zwa kimia je passe maman Tina ako se rappeler mkomsu na binga ki na sako luka batu ba edenga na bona boye mais na yeko trouver solution pa nzambe so na bengi ye omo na yeko zwa kimia atandi na sako tungisa ndeko Eliezer nzambe aliaka loba ete Eliezer tambo ya zali mama Tina Kongola azali mais yaka ipana ngamu na pesi yo likambo oyo na kopesa onzela mde okokoma tina suka tant autopandi, alors je vais dire l'Éternel est mon berger, ça veut dire que quand je marchais dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. Ça veut dire avec mon Dieu on marchait pas à pas de tokomagiti nasuka. Mais si on a eu comme on a mukolo mususu, ba yoko benga ngasi sukuna et pas ya ba na ba awa kuna ba démarche ngo ya RDC monde. Tant on a kei ba yebisi ngai boy. To moni totali yo mko babenga kinga na ba juriste eza loko moko la vivre na vie nanga si tu vis en intimité avec Dieu akopeso makasi mususu koyeba te pa ikogutela. Je me suis retrouvé avec 5 juristes à face de moi pour batuna nga mituna pour aider ces monde et j'étais là na begeya kité bande konanga na lakina force moko nzamba la tsakinga ivome loko mususu et puis ba mituna nso batuna kingai j'étais là à répondre bango na suka na yango balobi na ngai ete soki bozalaka 5 boyi pona Kongo yango ekobongwana mais tango na yokaki boye papa aza kozelanga na réception moni ba démarche wana ngam na bimisaki mutu papa azaki na réception aza kozelanga heureusement azali wana et puis tango na bimi na lobi na papa na moni sorti nga na bimi oyo to bozwa eloko oyo pona moni tango balobi nanga ke soki bozala ta mitano pona RDC monde yango Congo ekozala bongo te. Moi je pense que les Congolais en monde entier faut boyeba ba mindele o tozova na bamboka na bango pe balembi pe mwa muke biso tozaka pe na courage ya kokende liboso na makambo to bangaka te. Pourquoi? Parce que je pense que bango aussi balingi ba Congo en Afrique na biso ebonga po biso to kende tolongwa mwa muke bango ba vivre na bamboka na bango. Je pense question wana ke mutalinga sa likambo eza koyiba mbongo te kaka biso moko ba Congolais to tiaka muke to ke eloko bango moko pe ba sepelaki. Alors toke malembe to sisi na bango makambo nyonso wana na bimi libana lobi papa ekoleka malamu et tozeli accord malgré ezaki bongo ba ye kobe yanga lisusu mama Pauline yaka lisusu na ke lisusu oh ndenge nini toki ndeko Eliezer comme na prison kabi ambo ba yoki ndenge nini gabi ouais effectivement ngai pe na landaki yango na télévision na YouTube ke akotaki prison
na likambo boye. Soki bolingi lokwa bosaki akete pona ye liboso bo bandela kotuna bakoyebisa bino ki likambo wana nde bakangelaki ye. Bakei batali bakete bayeko beanga c'est bon. Ça veut dire que les étambo nde bomona ka inaza Kinshasa kuna azalaka mutu moko malamu. Parce que na mboka poto biso na diaspora so ça likambo ya na tina moko te. Eza na nzela te bakondimaka yo te pona kosaba dossier wana poto. Donc yepé apporter ngai pe chance pona evande na mboka otozalaka na mboka ya Kinshasa. Wane sili sikoyo tozeli balobe mikanda oyo ezozanga biso boye bosala biso statut moko notre projet moko ya malamu poto kwa koyeba boko sala eloko nini natali bonga projet yango boni bozoluka na bengi papa Pierrot Ngadi azana na Irlande ka papa Pierrot awa basengi ngai projet siko projet to kozelango wapi et puis ami balé balobi lisusu il faut boya lisusu na ONG moko qui est reconnu en Suisse et puis na Kinshasa pe légal ngabi makamu sukusuku boye nini lisusu na bengi kaka bato ya staff ne bavandi awa to sangana ki to kangami biso nyoso sala musala ya RDC Monde pe ko matina suka na bengi mama na kati ya staff na biso nzamba aza bolingo bandeko nanga zoka na kati ya staff na biso moko na biso pe asala ONG awa na poto na Suisse pe na Kinshasa légal donc na bengi mama Blandine Kleber na bengi yenga mama Blandine osalaki ONG moko ya kitoko ndenge ni mikandeza normal mama Pauline ko banga na yo te tout est OK ngabi mama na ngai tindela nga yango po basengi biso mama Blandine atindelinga azaka awa na Suisse comme na Blandine Kleber moi c'est à papa Hans mobali naza mundele après atindi ba document wana be papa Pierrot Ngadi atindi siko projet moko après siko na lobi na bango boye baloyo mikanda ko kende ko signer l'équipe mingi ngana moni boye avant tout tinda ba papier ba sengi biso na projet mama Blandine aza na ONG na ye na projet papa Pierrot Ngadi po bazwa décision asuka ngana moni boye nazana ndeko nanga moko die dono lela azana Genève awa ye azali mutu moko financier awa na Genève saka na ba banque ngabi makambo lokwa na yebaki te azali awa pourquoi to kotuna yete to kotinda ba dossier boye te to tuna die dono lela a aider biso pour to kende liboso na bengi ayi na ndako ba contacter na ndako nanga ba bengani na papa Pierrot Ngadi ba pesani ba idée ye ayaki pour aya ko finaliser lui aussi asali mukanda akomi atali biloko basaya ki funa balete batinza ki biso atangi ya lobi nanga ndeko ngai na moni makambo oyo mbaloyo ekosimba ngabe ekosimba na ndenge nini uzolo baboy abi non parce que na tangi nyose za bon soki ba pesite ça veut dire mauvaise volonté mais awa ekosimba ngabi kolazwa lukumu na bandi ko sambela ye bonjour ba yeko benga biso balobi bozela une semaine toko pesa biso ko pesa bino suite mais na bosana ki mutu moko oza important awa ezali papa Patrice mais c'est l'abbé Patrice aza mutu moko tango batu to banda ko sala statut na avocat nous avait dit faut boluka kombo faut d'abord kombo ya association donc to banda ki ngai mais c'est l'abbé mobile nanga toza ko luka kombo alobi soki topesi diaspora eza malamu te parce que okosomba identité ya mutu mususu po mutu aza d'accord te koloba ke association ya ba diaspora ekopesa lokola neti osomba identité ya mutu mususu wana ekopesa mwa pokoso ngabi tosiko tokosala nini mais c'est l'abbé alobi mama Pauline nga nazomona mpo na ngai topesaka RDC Monde donc RDC Monde mais c'est l'abbé mutu apesaki kombo. Et puis na kozonga lisusu na kopesa d'abord tango na ye kozonga kuna ipa na bango ipa ya avocat lobi na nga boye tout va bien makambo nyonso totie en ordre yo singa lisusu balobi tobengi yo mpona bacondition ya suka tomoni dossier ekomi vers la fin tosepeli makasi na dossier na yo bacondition eza boye soki on peut signer sur le papier parce qu'il y a des papiers que j'ai signé na baninga na nga mususu bazali awa te mais il y a des papiers mususu nga moko na signaki pour na ko déterminer parce que ba na confiance en 100% balobi oyebisa biso ete détournement ya mbongo ekozala te
Compte moqué c'est la personne pour la combat la famille sans pas à la tête. Et puis les transactions doivent se faire de banque à banque. Et puis beaucoup retirer bon à la société. Nga le bon pour nangai bakamwe bamoninga la sauter mbala moko. Mais pourquoi vous sautez comme ça? Nga bipa et longolinga poids. Pe comme asiko OK. Les lois attendent na somi moi voiture ya sika RDC Monde. Osomi li papa RDC Monde. Menga sikoyo na kosala bongo te esengoleka ki ya makasi pona moni ke na ko vivre vie na ngana mobana ngana bana nde toza ko vivre liboso parce que ata efra ekobima wa na poto te. Et puis makambo wana eleki balobi to ko benga yo lisusu lokolo signer ba papier oyo tozo benga lisusu. C'était vraiment kokende kozonga pendant 6 mois. Et les 2 juin babenginga balobi bon ozeli permis to moni de chez nayo c'est OK kabi quoi na bandi kolela. Pourquoi vous pleurez madame? Ngabi na leli parce que likambo yo nzambe asali bikamwa pona Congo eza isengo pona nga. Alors balobi à partir de lundi, à partir d'aujourd'hui, même est vendredi, à partir d'aujourd'hui tout est OK maintenant, vous pouvez y aller. Mais école opérationnel lundi. Ngai c'est quoi excitation? Na quel même vendredi na poste. Ah na yoko tia quelque chose pour RDC Monde. Ndenge ni. Balobi non, na guichet balobi non, il y a pas, on voit rien là. Na zongi na mawanyonso, na bi na papa il est quitté. Papa alobi maman. Nzoka ndo bima ki akokele na banque. Ngabi na kene pour na meka. Na meka balobi vraiment lundi OK ngabi motema zaka ko mata. Siko na kei siko ngabi te. Na koloba na papa siko te. Na kenga moko pa ko sekanga lisusu pe 2 fois. Na ke samedi na tongo na kembango. Na ke komeka lisusu. Effectivement le samedi ezaki déjà ya kofungwama. Tango na moni efungwami bala moko na sauté na tie moi 50 francs suisses le même jour. Bande ko bakoye bango na zu yango na publier na nini yango que RDC Monde bandimi yango. Et puis ezaki esengo ya kosakana te na tie 50 francs et bandi na tester yango na tindeli ndeko eleze na Kinshasa na tindeli ba staff na biso nyonso toza na makambo na biso na signaler bango que c'est OK. Mais là nazongi na suka pona likambo eza motuya na lina loba bato bayedaki ngai vraiment ba congolais nyonso na répéter lisusu ya monde entier. Lelo yo nazopesa bino nyonso merci mingi. Mboka oyo ya Congo eza mboka na biso nyonso. Eza mboka ya mama Pauline Lumumba te. Compte wana eza compte ya mama Pauline Lumumba te. Compte wana eza li ya ndeko Eliezer te. Eza compte po ya ba congolais nyonso. Ngai pe nazali membre nazo participer na papa azotia ya ye po ya aza congolais aza congolaise. Ezali te po za couple. Po na mona bande comme tout za couple tozika 10 francs za couple. Eza mbongo matanga te. Eza mbongo ya mboka na biso. Papa tie 10 francs, mama yo paye tia 10 francs. Et puis to bandi ko tia ndenge wana, to bandi. Et c'est mon anga lelo parce que ba congolais à monde entier. Depuis RDC Monde et bandi, merci na bino ya mingi. Pona moni vous a motivé vous comme belé vous autres en bon et belé bon continuez RDC Monde kakaboyi donc merci bon miye bibino nyonso bosi botie déjà na obatiete tozo zela eza likambo ya mboka na biso to sunga na biso nyonso to sima na biso nyonso to kende longo ensemble. Parce que tu as vraiment un projet ébélé, tu as autonome pour un projet associé, tu as les pour Mboka Nabiso. Pourquoi pas Mboka Msou Afrique va comme ça là je pense que Mbaloyo n'a vraiment convaincu que Dieu il est de notre côté. Congo. Et puis la CPL à ma case parce que peut-être pourquoi na solo bangote. Pour moi, la vie vraiment ba congolais belé na téléphone. La solo na bango to solo li mingi. Mais la kanisi les congolais d'aujourd'hui n'est plus comme les congolais d'hier. Ba congolais à lelo ba bongwani. Baza lokwa ba congolais à kalaté. Okoko sa bango te. To yebi nzela tozo kende ensemble to komati na suka. Et puis na loba boy. Na loba monsieur
que je ne connaissais pas, que je les voyais comme ça na la télévision. Depuis mon émission, notamment na Papa Nanga, c'est Ndeko Eliezer Tambwe. Ndeko Eliezer, ngai Maman Pauline ngai yoyo. Olobaki Maman Pauline, yo Maman Pauline yango ba mona ka pe yo te. Ngai yoyo Ndeko Eliezer. Na ye lelo pona loba boy. Aza mobali moko, aza motema malamu. Parce que soki Ndeko Eliezer azaka na kotia ngai musukusuku. Ko kotia nga mal à l'aise na komati na sukate. Nzambe asaka makambo na ndenge na ye. Chaque chose on nzamba salaka akalikilaka. Ayebaki ete Eliezer Tambwe akomisa maloba na munoko na ye. Et puis après Pauline Lumumba kozwa yango. Et puis Pauline Lumumba amemi yango na ba staff na ye et comme likambo ya monde ba congolais nyonso ya monde entier. Donc Ndeko Eliezer, merci beaucoup parce que c'est un nom bon. J'ai rien d'autre à rajouter, c'est un nom bon. Parce que na biso ba congolais to lo baraso mutabandi likambo. Ye na kisasa izaki ide na yete. Ezaki ide na ngate, nga na zuba démarche wana poto, mais to bani nango elongo malem. Mais cet homme là, aucun jour a tianga mal à l'aise. Aucun jour alobana nga likambo ngo za ngai tuna nga boy. Parce que ngai moko pe na éducation ba pesa nga na ba parents nanga. Et loko nyonso na ko salela, na ko lingana tuna pe yo moni ndenge nini. Alors to sali musala yo elongo na ye. Ndeko Eliezer oza bien. Na vision na yo. Tu es l'initiateur. Tu es le visionnaire. Et merci beaucoup Ndeko Eliezer. Et la linga qui veut m'en rendre hommage parce que Atiakinga à l'aise na papa. To solo la kamalamu a guidé nga la makambo ebele to keiti na suka. Merci beaucoup Ndeko Eliezer. Et puis sikoyo, na remercier bato. D'ailleurs to mbanda ki makambo ezaki ebele, mais mutu moko ami ko kaka ye moko te. Ngai na rendre hommage na famille na nga Lumumba. Pango nyonso bayana nga nyonso na bayana nga nyonso ya mibali na basi, merci beaucoup. Na ndenge ba soutien na bango. Merci beaucoup. Et puis na côté la côté à maman ou ya Botinga. Bazalaki aussi parce que de mon père côté à papa Lumumba, maman nanga azapi na libota na ye. Donc bazalaki obeyanga souvent. Et papa Antoine Talama, merci beaucoup. Et puis ya Micheline Wanjoli là, merci beaucoup. Jacques-Claude d'Angleterre, merci beaucoup. Pierre Njate, merci beaucoup. Baïda Kinga Mingi na ba démarche na salaki. En tout cas, merci. Et puis surtout na famille nanga Lumumba parce que bino moko muzomona que tout ça ba na famille. Po ba musu ba ko mituna. Est-ce que azaka Lumumba ya solo bino moko momoni yango de to bandi makambo nyo seza na kimia po baza bandeko nanga. Tout ça ba na famille moko. Eza likambo ya ko banga te nini te. Tozali bana ya libota moko. Nazali la nièce de Patrice Emery Lumumba. On a rassuré mon entier. Et ça, Lumumba ya ko défaté, ni ya ko yibate, c'est vraiment la famille. Et puis, na kozonga lisusu, na remercier ba maître avocat nyonso baza na Suisse awa. Maître Ré, François Ré, et bien bazala ki na biso elongo kende malem na ba démarche ba yeda ki biso. Je remercie aussi la Suisse où a pesi biso opportunité, un pays neutre. Ba pays ya bambongo o ba yebi ko sala soki ba kopesi un franc na bango ba ko sala loki sangala ya malamu. Je remercie la Suisse et puis compte et à Poste Finance aussi na pesi bango merci mingi. Mais lelo yo boye bandi kunanga mususu bazalité misala ngo ya RDC monde zaki Maman Pauline Lumumba kate to ana ba tâche to se partager ki biso nyoso na staff. Papa Pierrot apesa ki ya mingi na utolo bawa. Monsieur l'abbé Yepe asalaki apesi komba RDC mo na kobenga butumo ibango so ko benga nga mama tina ko le côté ya ko vandisa biso keto kende benzela oyo tozolanda ye aza ko guider biso malamu et puis na comptabilité ya biso mo bato ya staff et puis mama Blandine aza mutu moko yende mutu ayaki na ba dossier na ye wana to ko compléter ya ONG papa Adrien c'est mon frère au fait c'est tout le temps on se bagarre on rigole azotianga na nzela ko conseiller tout le temps ezali vraiment beaucoup zala ba msu faisait na bosani mama Alexandrine ye mutasala ke fort makasi pour na komisa logo ya RDC monde ça veut dire moko na biso asali quelque part quelque chose et puis na ye papa JPK ozali awa oui na vacances merci beaucoup pour na site internet aussi et alors on a tangité na groupe bango nyoso va participer ata na ba téléphone surtout ma petite sœur qui est là à Angleterre
butu moi natungisaka ye mobali na aza kwa mobali na nga okobenga lea nyonso akotika Olive répondre mama Pauline ezela azawa azoya parce que kokende kobenga na ndako ya bato boyebani te tokutani kaka lelo mais mobali azali kaka opesi téléphone apesi ya kobanga te koleka malamu zala tozo prier pour na yo merci beaucoup na déplacement na bino parce que omoni to na bamboka bapaya mutu afuta hôtel na ye na pas comme pour RDC monde la kisi bolingo ya mboka yango na lobi bona ba congolais nyonso ya monde entier to kangama elongo tozala ensemble eza likambo te que RDC monde ya ndeko Eliezer to groupe ya batu boy eza ko unir ba congolais nyonso ya monde entier o et pas mutu nyonso tozana groupe te to se séparer na baninga to lingi to kende biso so direction moko pona mboka na biso et puis na likambo susu ya koloba sisu lelo na kopesa merci na suka na lingina sona bandeko na ngai ya mibali mais avana sona bango bolimbisa ngai mingi pona yebi bino nyonso ba journaliste na yebi bino nyonso te o na kotanga ba kombo te o silikate pona yebi bino nyonso te pona bandeko na mibali bana na poto ngai pe mama Pauline na diaspora toza biso na diaspora totala ka émission na bino butu moi boza ba panzi sango mais lelo yo RDC monde ils a les airs tambwe kaka te ils a mama Pauline Lumumba te za Congo mobimba parce que bato bazo contribuer ezo uta partout mbongo bazo pesa ezo uta partout pour na Congo na monde entier mais bino ba panzi sango bozali wapi bon loka na yeba ba kombo nyonso te na komaki ata mi ba natala nana bo excusez ngai alors nakobana frère na ngai ndeko na ngai Didi Dipumba ndenge nini yaza mutu ya Congo France yo panzaka sango mon frère natalaka yo ngama Pauline Lumumba ozobaka tout temps pona mboka na biso mais ndenge nini na bengisi bino boya to travailler ensemble mais ce qui bomoni ete bokolia to travailler ensemble te botinda ta 1 franc to 10 francs pona Congo na biso ekozala esengo mingi papa Didi Dipumba ya mibale oh mon frère maître Gino Will yo yebinga to solaki nga na yo na lobaki na yo ete tango makambo ekoma na suka to ko travailler ensemble na kobenga yo na saleli yango maître Gino Will ndenge nini ah mon frère opanzaka sango olelaka tout à pona Congo ndenge nini otiki biso boy yaka to simba na to travailler ensemble so ozomona ke moyen te pour travailler mais muke pona 10 francs $10 pona mboka ko sala biso bien na quel lisusu pona beng Pasteur Bobo na bengi yo lisusu yo pe lisusu na mona ka usala be émission bolelaka bingi pona mboka na biso alors ndenge nini yo pe lisusu yaka to kangama ensemble to sala makampo na mboka na biso na quel lisusu oh mwana papa Shekina na Londres mwana suka ya ba mama na beleli yo ndenge nini mama Pauline Lumumba lobi yaka to travailler ensemble papa Shekina mwana suga ba mama ndenge nini soko koya to travailler te contribuer quand même bon siko boza ba panzi sango ata mkolo moko te ba congolais bazo tala kabino bazo comprendre te tolingi to sala makambo ya malamu pona mboka ou tolingi te bino siko ba journaliste bozali ata moko akolobela terre de ce monde ngana loba na bango na loba na bato bazako yebisaka na Genève ba ndenge nini oza ko contacter ba mususu te na loba na bango ke mukolo na koza na micro na ko bengisa bango alors papa Shekina nazozila yo papa Fabien tele chango ndenge nini na ye lisusu epa na yo lisusu ozali ndeko nanga oya to travailler ensemble soki olingi te na utoloba na mususu contribuer kaka ata kopesa kaka mwa sango ya muke pona RDC monde tozaba na mboka moko atuka kosala biso nyonso plaisir na ye lisusu et papa Mike Molowai mon frère Mike na mona ka yo tout le temps koloba kona Congo bolingo ya Congo na mona ka tout le temps na ye lisusu epa na yo papa Mike ndenge nini yaka to travailler parce que Congo eza ya biso nyonso faut tozala uni séparation eza na biso te tozala na moko tosala makambo kitoko na mboka na biso tokosala ba projet ya minene libenga $1 ezalaki bien te balobi tolingi $1 te à partir de $10 10 francs suisses eza na ngo mingi pete papa yaka papa Fabien et osala biso bien et puis tanga lisusu
mon frère César Ngadi de Konangai na belelio parce que natala kabino nyonso o natangi ba kombo nyonso natala kabango na lobby ke boza ba panzi sango ndenge ni botiki biso ka boye RDC Monde zaka pona ngai na de ko les RT eza pona bato nyonso ya ba Congo uyaka pe yo lisusu papa mon frère Ngadi e osala nga bien natangi lisusu papa sa rival na Afrique du Sud na yepa na yo nazana besoin bino nyonso na yo kata mukolo moko na yo kata journaliste na beleli nyonso bona so na beleli ata moka lo ba RDC Monde kaka boye to tia quelque chose pour RDC Monde famille mobimba ya staff bazali awa tozo belela bino to boya to sangana to sala makambo elongo puna mboka na biso sipona na sokisite pour bato bazebele musalo na sali pendant 6 mois. Il faut remercier bato baza ebele. Sikoyo à part ça nazongi sikoyo ba staff nanga bazali awa déjà na remercier bino boye awa ti beaucoup na Genève pour na likambo ya DC Monde na sepeli vraiment na tondi esengo pe na komisi nzambe boye na mboka buuti musika boye awa merci beaucoup. Na nalo ba pe likambo moko ya moke etali ngai pour na libota nanga na koloba po na ngai mama oyo ya botinga na vie toyokaka ete na mokili oyo tobanga bato mibale maloba ya nzambe ezalaka pe ya baparent mama nanga aza mobange ya mama abana bana ba démarche oyo na bengaka ye kabi maman nasala ba problème oyo ya RDC Monde awa yo omoni ndenge nini mama alobi boye mwana nanga na likambo kopekisa yo te ezali volonté ya nzambe eloko wana ekomelaka mutu pamba te nzamba ayebaki koyoya kozwa micro mpona koloba mpona mboka na olelaka tout temps namoni boye pasi lokolo ozwi opportunité sala yango nga mama nakopekisa yo te maman mamelene ochumba ongo merci beaucoup mpona baconseil na yo parce que nzambe na likolo mpe mama azalaki na se aza kosunga nga tout le temps kende boye zala boye merci beaucoup maman bisous alors na mboko nga na na bato o baedanga ndeto ko tovandi pe lelo awa na bato pe baedenga po makambo esala malamu na kobanda mama Louange aza mutu moko tobandaki ni na récolte ya mamu malembe et tokomi lelo ti tokomi na RDC Monde azosala pe misala pona yamba pe bapaya baya mama Louange merci beaucoup na lisalisi na yo pona kosunga tout le temps après sikoyo na bakiki na mibale kamuke azana sima kuna ya alera caméra te abatami azali ki na ngai ya motema depuis na ina kata Genève awa tozani ikara peut-être ya 10 ans d'âge ngana ye mais toza baninga yende moninga nanga camarade na mboko omwana mwasi bomona ki yende moninga nanga azali na sima kuna ali caméra te kamuke je t'aime merci beaucoup azalaki apuna kusunganga et puis nakozisa mama Tina Titi mama ya Naisha mama ya Gisha awa na Genève na nyonso asali pona nga pona kusunganga na misala nyonso oyo merci beaucoup mama Titi et puis mobali na ye papa Daniel Kombo na Genève aza mutu moko misala kokende boyo ko edenga boyo Daniel Kombo oyo asali eza ya mingi merci beaucoup mon frère merci beaucoup. Et puis na koloba lisusu na bato bazo contribuer o basalinga ba surprise ya minene na kati ya Genève awa na kotia mama Tati merci beaucoup pour la contribution wana ma soeur na dimaki yango te mais merci beaucoup na kopesa mama Pamela Kabongo merci mama Pamela na Genève Kabongo je pense merci beaucoup et dakinga ya trop pour la contribution wana ngai pe na kamwe merci mama Pamela. Encore na mama Bea Kibonge mwasi ya papa j'ai pris mama Bea Kibonge merci beaucoup na contribution na yo awa na Genève. Mama Yaya Hélène Kilola merci beaucoup na contribution na yo. Couple Marie Mukoko na Richard na Nemas merci beaucoup. Onga na bosani atuka bolimbisanga ma 30 c'est normal. En tout cas merci
na ba congolais nyonso ya monde entier o bazalaki kosunga nga na ba démarche no bazo continuer puis kopesa mbongo ti lelo po bopesi ya mingi bopesi ebele mais to continuer kaka parce que RDC monde kaka boye sikoyo na yebisa posani makambo mosusu eza likambo yebandeli papa JB yaka nanu apo na présenter yo muke nga nalingaki na présenter kaka ye na sens nini parce que awa na Genève ye akokoma manager na nga pourquoi nazoloba manager soki nalingi journaliste nyonso natangi bakombo awa moto alinga azwanga kosala même ata interview na ye bacontacte papa JB tokosala baprojet po tomona nde kosalela mais sikoyo nakopase bino mama Tina Kongolo ye asimbi makambo nyonso na maboko ye moto akoyebisa bino abakisa oyo nga natiki mpo na RDC monde epuis bakosala tournus ya bato nyonso baloba mpo na RDC monde nasepeli mingi ndeko Eliezer merci mwana Kololo Pango l'initiateur merci bisous merci na bino nyonso tu boyeba ke lobi tokotiela bino intervention sikoyo ya batu mutu moko na bao bayaki bokolanda ka mama Pauline te bokolanda bandeko mosusu félicitations na bino nyonso tu mama Pauline peselanga papa merci makasi parce que ça facilité ya kotika surtout na monde na biso moi si na yo afinga makepai asala kaboye pai mais il était là la dame de fer vous le méritez mama Pauline ozo mérité yango lobby la suite jusqu'à ce que boko silisa makambo wangu pona bolia kango malembe merci na bino nyonso tu botika la brancher mais sinon on servira la République mbula ebeta moeza la makasi toko servir yo wana ezanani la RDC Congo mon pays merci.